Parce que ma petite sœur m'a dit, on a qui passe vraiment. Quand madame n'a pas de bilanga qui a confié, pendant que j'ai géré ma donc pour petite sœur. Presque ma presque ma. On a qui a joué là. On a été qui a joué là. On a qui n'a pas monté. On a écouté la dernière fois on a une lemba na kanisi. On a utaki matanga mwa masa moko. On fait la qui papa. On a qui m'a belle là. La balle va pour y makila. Pas de yamba. Mama il a fallu ma campagne et timide papa timide alo bakapne belé donc faut y bailler so y bien donc ça faire la makila bien batika ba n'importe quoi on a biloko pas ba ko so naka bon et puis na ninga ko kota makamu na bango te po baza age na ngate basa pe na ba niveau na Sana yep sama sikoyo yo sana biza yo koma lo lendo ndi ko to minisa na ya faut ça lo lendo yebi musala na yo inisi ebele o yebi bango moina ko tanga su bango te pona sina tanga na lemba na tanga na ba fiwa tuna nga ba kamo misu ba kamo c'est ba kamo ko to so do ndana no vita muyombe gauche ba misu ba to ka sele musu to yebani na bo yebani ta biso to yebani ta o télévision za moko RTNC télésaï bino za téléphone to musu pa lekana ya net nga ba to musu alekana so na ba biloko na bino ba YouTube na bino musu na yebi na ba mote do ta ngamba so na yebi yote na yebi yote do yebani te na lo baki ngamba musu ba yepo na kindumba ba ye musala théâtre te ni bali pe musu ba yepo ko luka basi babu mna so musala na so te so ante so boko ni ba bota na biso ba nini pona bulo Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Alolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. ONG Avenir pour tous, APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter des habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa.
Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution et Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. N'yabisibino, même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Nadine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Heureux de savoir très nombreux de vos postes télévisuels, vos téléphones, même vos tablettes en train de me suivre. Merci pour votre fidélité et votre confiance que vous nous faites à chaque moment, chaque instant, à travers nos émissions et à travers notre chaîne Africa Info, mesdames et messieurs. Continuez de vous abonner, faites aussi abonner les autres qui ne sont pas encore abonnés. Sans plus tarder, comme d'habitude, je vous emmène des invités du jour. Aujourd'hui, je suis avec l'un des pionniers, l'un de nos artistes, de grands artistes. Yambo Cannabis, donc il s'agit de Mbalio Somboya Freddy. C'est avec lui qu'on va entretenir cette très belle émission. Vous êtes avec nous? Voilà. Freddy, bonjour. Bonjour les gars, moi aussi, merci. Merci. Comment on a eu? Merci. Mes sincères condoléances. Ah oui, merci. À toi aussi. Pour déjà libota. En tout cas, surtout, on va profiter. Yakoloba merci et pas encore oya pesi biso pe malelo mingi malamu kite biso tozunga luwana et puis tokutani tokomisaka ye puis tozana eloko kopesa ezate ka merci puis na pesi bina ba sincère condoléance na famille biologique ya Makila petite sœur propre donc nazokoka te donc nalingi ata place makambo yango ezali nazolinga kokoma te nazokoma pe te parce que bazali bana oyo ntango biso tobandi nzonzi pas major zolozolo. Donc, parce que ma petite sœur, il y a Mickey, parce qu'il y a Kalelo, il y a Baïda, parce qu'il faut former, il faut jouer. Moi, c'est plutôt quoi qu'il y a. Donc, on a la boutique, on a allé à la Bocate, donc bon, nous avons salué à Païkosala, il y a un tapé ça qui a joué. C'est bon, donc. Il y a Freddy, souvenir nous gardé pour l'équinaïo, Diana Makila ou la petite Kibisolelo. Souvenir, c'est belé, on a au Bocate. Eza ebele abengaka Freddy tabengaka Yaya non qui passe donc Yaya makambo ya privé yanga na yebe ezalaki la petite sœur propre même soit en couple na biso musu ya mbongo pe toke na bengi aye toke pe tosali couple ngo pe to jouer na biso tosali ajupe mbongo na ye ake na ye aya Freddy na te lobby abengi nga zu ya Freddy na za place bona ye pe bo aso melinga masanga na nini ngo bodo
Donc tellement on a ça bien à petit, on a bango lobby pour remplacer. Donc c'est ça. Souvenir eza ebelé. To jouer ba théâtre belé, nous soit ça qui bana nangaye, nous soit ça qui moi ça de l'ordre, nous na zo linga libala wana te lo naza ebelé pa ya major nous dans la biloko wana ebelé. Et puis musu na mona ke ya techno malewa boto na pena malewa. Techno malewa. Donc tout ça ebelé pour naï. Brisquement donc brisquement. On va écouter qui a zobela. Oyoka ite ki azobela. Na oyoka kina ngango te. Totai kokuta la dernière fois ngana ina lemba na kanisi. Ngana utaki matanga moko masa moko kufela ki papa. Na ukimta obelela nga ya Freddy ya baloka boye makila. Ah do yambani petite sœur. Okimanga to solo liwana. Te ya Freddy na kimati ba makambuka yobi kamoni ngeza la kapopo. Ya sala ka peu timide à l'obara belé belé donc faut y bailler so y bien donc ça fier donc les a marqué là et puis à ça moto à taza di kamba ko alo balo ko na pas mati donc ça une petite sœur na ngai donc na qui passe vraiment tala ka madame na nga pas lobelanga ki akufi abanda il va gérer nga donc pour petite sœur ayebi comment bozalaka petite sœur na biso na donc jouer na mingi ya mingi belé et belé bon paix à son âme. Amen. Paix à son âme. Il y a Freddy, le loba retraité de Lekinao, Gabriel, Bolembo, retraité de Motema Mabem, Tabomisi Diana, par rapport, il y a des discussions Bazaki dernièrement. Au cours par rapport à ça, c'est fardeau, Bobili. Bon, comme moi, peut-être net ya baleki na biso o bazo salaka lelonga da zaka na d'accord te. Ya ngona ngona na iba kango te na kota kate na zapena na besoin ya kokota ba biloko te parce que basali mto asala ki téléphone aza so bazo baté. Asala ki yango po tango musuna ina o ngoya ko mona pose wa ngayo benga nga na téléphone. C'est ça. Eza makambo yango wana. Mais o bino lelo bo komisi yango. Bo komisi yango comme muto asala ka téléphone azali boma. Donc, tu n'as pas de ça va dans le téléphone. Tu bébé sur les réseaux sociaux. Tu bébé sur les réseaux sociaux. On les bon préparer. Si tu vas sur le théâtre, on va côté la bibliothèque. On va côté la chroniqueur, non. Côté la biso. Bon, tu as un ami. Tu as un ami. Et l'autre. C'est déjà sauté. Et l'autre, ils attaquent. Et l'autre, ils attaquent. Bamisou va donc canceller monsieur Soto yebani non boye banita. Biso to yebana ita au télévision za moko RTNC, Télésaï. Bino za téléphone, donc musu pa l'écran na net nga ba to musu alika so na ba biloko na bino ba YouTube na bino. Musu na yebi na bango te. Do ta ngamba lo so na yebi yote na yebi yote do yebanite. Ya fadi bosco so batio sen mo na ibati bino bo tourner donc otanga kombo na été ya Freddy. Po na yebi yote. Si on fait basa la hanini po boye bana bakasi ya Freddy. Boss ba kota na ba groupe ya ba théâtre. Ba musu ba ye wana na lobaki yango ba musu ba ye po na kindumba. Ba ye musala théâtre te. Ni bali pe musu ba ye po ko luka basi. Ba ke biso wapi. Donc c'est ça. Ba bomela biso musala na biso te so mungani pe. Biso do bokoli ba bota na biso ba nini po na bulo. Makambo lobi ya leki na Gabriel. Donc kotuna kuto omonde to sola to na ngango te pona ibi yango te na obi ngena o répondre yote o balobi ke est-ce que ça normal est-ce que ça normal bon bato ba soana belé ba soana na bato ti batango ba kufa batango ba bonga ba ko alors to ke na ma musuka pona sentiment te bozo loba bozo tiela moninga likambo moko boye ko soana za pona biso nyonso tu biso beto soana kati siko so mutango kufi ko lobika ngai. Non, beaucoup de bandes on était. Azan de kona bango et puis sa grande sœur na bango misube ba ba camarade. Baza ba ningate. Baza ba mning ba bisu baza ba dinga na yete ya Gabriel te ba misube baza ba leki na ye. Ba misube baza ba camarade na ye. To le la makila bien, batika ba n'importe quoi na ba biloka pa ba ko swana ka. Na ningi bango nyoso to. Ngaza ka pona okabola te. Na ninga ka soko likambo eza malamu te eza malamu te. Oyo eza malamu to solo lango eza malamu. Batika ba distraction wana ke oye moto asala non. Je suis pas d'accord. Na ninga ba biloko wana te. Bon et puis na ninga ka kokota makamu na bango te po baza age na ngate, baza pe na ba niveau na ngate. Donc ngaza yaya na sa papa, na sa contre mutu te. Na lingi de batika makambu ya kofinga na kana ba réseaux sociaux eza na sens te. Surtout ça na problème ngana yo to bengana. Ya Freddy. Et donc on va na biso bato. C'est pas la quitter.
pardon c'est nakoli na comme na pina mchéri na ngatala ka ça peut me bien leki na pardon timbisanga et si et kolongole lo et longolanga le côté pour na lo pardon et longolanga le côté ko yeba nzambe et c'est le comme susu ko yeba ko senga moninga pardon et c'est le comme susu pardon ça mon ndoki nene so mutalobi no ya pardon yo comme longolanga pardon ni na oza ndoki batika babiloko ya pamba tolela makila asia kufi te fini nzambe mutu ayebi nyonso tu et non biso bato toyebi na biso ngo te neti biso bayaya boye bon président na biso azali ya président masumu yalaka yala mfuma mbanza ntoko likutu apesi bango te sika azali alobaka na biso botika babiloba omai bilobaloba ekomema yo mpe na bilobaloba mokolo bakotuna yo oloba likambo yango ya bilobaloba oyo olobaki mbala moko okota na prison mpona bilobaloba oyokunga nalobi likambo mosusu nalobaka kombo ya naotango na bakwe nyonso bilobaloba tika na yo oyebi no likambo te kosamba eza pasi yo mona moko agere okosuba omoni télévision oyo ezotala biso mobale boye ebongisaka motu mpe monoko oyo ekweyisaka motu sala respect na bato bakolo mama azaka mama ya boti yo te mama ya moninga aza mama na yo respect na bakolo neti biso bakolo tosanga soki oyo tosinga te merci na yo bravo nga na osala eloko te mais bano bakoya mpe na nsima na yo baotosa yo te comme so koyoka mpasi onga na yoka te merci. Merci à Freddy, merci Mbalio Sombo. Lelo otoloba fuboza na bolingo, fuboza na bomoko, na théâtre respect et tout. Mais l'autre fois biso to mona kiyo président Sukari Lombe, to mona na président Masumu Burkina ko porter plainte contre Viena biso Orazobela comment Yanimos. Omona ki banani na yuti ya Freddy ozaki boteli maki falo tala obosala falo otaka on na internet ouais internet on peut on va ma bien otala ma bien ouais ozobela miso ça te otala miso otala ite ngazala kitenda zaki na dolisi na tatilindo l'air banka mwani salama yango na te pembe na liwaya mama chako no ouais anga na sana dolisi OK malheureusement ezaki ngate ngape na yati na yeko kutango na toni président na moni président comment il na kanda mokolo ba pekisaka eli kamuto tanga sa komi na likolo mais ndio unaza maladi ya te yoka ngai ndio unaza maladi oya yebite ka za maladi na ngana ye na solida venga lufa azoye banga ayibi venga lufa de ça inonde ni omba lufa na non azam kolot alors na va na va université ifana na ngati na belo ko wela ida fete na kutuna babio afingi vie soko ndenge nini o loba nini place la po via ça comme po via loba kango banda kala na mbalo na bana kufunda bafinga la tata mukolo to bafinga ga ebele na kolo ba pona ndi mosité mo c'est mon ami na ko ba pona yete na bana baké belé ba manqué ebele ezaka ya mosité ese beli ba musu boza ba fo rien ba kotelema na bana vie masumte biso kutu ba oyo to kotelema liboso viete to ko ngana sana moya ko ba liboso to ka gangela ngati gangela nga yo ka sibiso to wana to so ba vie na biso ba yana biso yo mo na umeni na musala parce que respect ngana nga oni bote oyo kieti lera koma kana senga na vie présenter Zaki Boyzaki mais vraiment folie bouzolo kopo vraiment on faut comprendre c'est ça ne ba solo kana papa mais to petit ça quand même na yo koyo ka to petit ça non c'est le kaki na moi mon problème côté yaza mwana na ye akokende kande ko za pas papa mais biso pe bana to e banini to loba télévision za malamu te surtout bino bato bozo to na biso ba question to loba ke loko mona réunion na biso en TPC to lobi yo soko excusez-moi na koloba mo wana ya Freddy omoni ki ngandi tala ki ngando lobaki na yo boy ngapi na telemi nani aza biso lokola soko nini aza bana nani nanga na yo to ke na tribunal po yo ndo zo nga fallait yo pekisanga olo balon ta ya Freddy yango te avec une mission to pour na kofinga te kuta ko koma ko yebisi peut-être sa caméraman bo sa nini kata
soko katite nanga na yo na cameraman na monteur biso zo la tribunal ah o c'est qui ngaye ya Freddy a NTPC zalaka wana pona kunda bato a NTPC zalaka wana vie masumu to mona raye soki muto akufi en tout cas c'est lui qui a le numéro ya ba ministre au côté ba ministère pona toquer ba kunda artiste alors ya Freddy s'il plaît c'est sa question lelo ya Nimosi est gravement malade ozo seka et ba transférer di banda ya mboka mais tout le monde avait ma somme fournie au cœur de fort il y a kokota na kati ya ba ministère ko singa ce que batinda ili bana mboka pour avoir soins médicaux appropriés. Merci. Otulinga pour la deuxième vice-président ya NTPC. On appelle ça qui na santé bien té. Na to kutana na ça fait déjà na ko ba 3 semaines ngo be un mois do mo na vie té. Mais na ko sepela mingi yo moko. Osa moi moi soit tangi bien. Ngaba fio tout ça la mission na tala ko na wenga. Na ça na mission. Ozapena la porte est ouverte pour que tu n'es pas présent à biso yo mo retourner question yo toni pour nga na ebi nga ko zongo selote nga mutu na ngisala na ko ya ko répondre yote o na ko répondre te parce que na évité mais mon konjo ya zali boso na ngai aza prêt pour ko répondre au kambo toni wana kele ko toni ça très nécessaire kele ko toni yango abo ya taw ya mbao merci. Ya Freddy, est-ce que vous êtes au courant que Caleb Toukeba na wazale kinayo aza empoisonné? Caleb. Ouais. Non, c'est liquide déjà. Tout ça qui n'a déjà mon colonne à côté de Yves Delgado. Tout ça qui n'a petit nanga Yves Delgado, Pablo Mofobo, mon toboko bien, mon apoto et puis petit nanga Maître Braille, on finit quoi Luanda. Tout ça qui n'a pas côté, il est trois côtés faire à répéter. Bon, mon et là on les a bonna katika na ko et là on tout ko ya VIP na balabala bo côté ba Freddy Buluku quoi. Donc côté on a Yves Delgado bazarona to fana na biso wana to na yo mona to ke bana au tourner. OK. Abina ka buta c'est ça OK lelo. OK. Lelo samedi OK. Ouais, faut voir. Abina ngaona pe. C'est puis dans mon union on qui va na bino via solo mais siko ba tralisa kinga na kene siko ba contrôle na mikili pour ba salinga bi c'est bon mais que siko na ko mona kula non ko to na ça va pour yemo ko to ka ni fara fara mon ne lobi na yo pour to sala kina e fara fara informé sur ça donc et pas mututé mais pour na ngana e fara fara do yaya na leki amona kinga ni na vandi et là on a linga bango na respect wana alongwe kuna ba signaler que ya Freda vandi ko alongwa yeti yaya na ekapona na saluer na mona que la musique mais na avec pour ça moi coaching les na yo personne mi merci les na menga que tous les cinq pour na monio pour na ka ki abina maté c'est bon vieux asala ki nga ngome nzamba sungi bo mais que na samedi so les autres lobby dimanche ninga loba ina annonce la c'est bon. Il y a Freddy différence entre théâtre et oyo. Il y a balé qui biso boye na on a YouTube na différence oyo na bino wa que ça na CD na cassette. Ba ça que l'autre et l'autre c'est l'on y va ça bon je y ça théâtre on ça ne pour ça qui ne yamba la salle équipage le qu'on a envoyé équipage aussi même par le baka est vrai na salle na no akufi na maladie ya mokomboso na no akufi na maladie ya kakokolo nkile mingana na no akufi na maladie ya kalfungula mais mutazo tala au mona quel conseil qu'on sait qu'à mort Isaba ne bon amaso mutu ya ngona na ngalo bana na OK na oba evre équipage nanu équipage ya ki klika kande sala ke Elena kombo titre na ngoza ka moto pela mais je équipage pour na klina salaka na yeko sala nanu ezala ki kamuna likamu sona na tango na ngono ngabo se poto ya kuma na yeko sala bilokota ya ngono wapne usomona mwana oya tambola kalanzela alokoti lutu nzoka yena mutu na ndako omoni conseil yebisanga théâtre yo mutu yebi makambo bana biloko na binango ebima yebisanga théâtre ça succès yebisanga pasaka théâtre pasaka biloko ba 5 minutes mais si la bisale le qui na webi si la bisale quand même si la lelo ça théâtre et ça même na YouTube mais ils ont apporté ba conseil belé très bien a joa kitoko moi na nini malamoko a joa kitoko malgré na joa na été mais très bien non na benga ngate na joa chance ko benga ngate mais petite sœur nanga félicitations au talera quand même sur tenga na talaka te nga ko sa ka te na talaka nga ngote na zaka na tande te ya ko tala te ya ko boya te
na to tante ya kotala nga mama mingi et puis na kara tampe na tena mingi ya confecter na musala nanga ya groupe na yo ya groupe nanga donc na fora bibi sabato on sala pièce nango kolanda na to ba tante mutatala ngo madame nanga donc izaka ngam no tala pono ka lisole pa madame ba sombo sala bien lelo briefé aza soutien na groupe na yo est-ce que équilibre ezaka na groupe na yo briefé aza nini aza soutien na groupe na oh akenda briefé longwa quand même ya fait oh kosala ma biso soto ebi alingade briefé le tito na kombo na kero mbala boko briefé aleki tito na kombo tito jolas aleki na kombo osomona groupe tito anti linda na tuni osomona groupe tito non tito azam eza basi kosala na groupe te nga mom na sali na yebinde na sali na ki ok paida ta ok musani yo ça yo ko c'est pas comme nene ça bo kutani bo bebana mais vous faire le mois qui l'autre fois vous avez parole au côté ni na kange na kaye asa le papa na ngai le hote asa mwana ndenge ba so basa il faut dire dimne mutaze le hote boye c'est le hote boye lo asa bana comme maman on ngome mate pona makamna bina ba polémique non polémique na lo asa le côté na ndenge ya mabete mais le côté asa ka ne mo na bana na ngai surtout ne peka ngana ko loba ya ko ba pe no beta été asa ko li asa déjà mutaza responsable azo bokola libota na ye mobimba jamais na kosimela nzoto na obangela ye non na obike aza eloko te na ndenge oyembokendele te on a chef d'état-major suprême doit prendre celui donc na sala ye na lolenge nanga aza te bamal comme nous ba ka soko ndenge nini mwana mobali akomi na te nga aza mwana mobali na sala mama omote ya tantine linda songolo balobi lo sako babetaka lisasi na mosapi te mpo na elengi ya kolongola liyanzi epasuka yo losako ya Fredi moza moninga aza yo te losako ya Fredi bakala twa basasi moja buji odi ya mbalio bato bakasaka bifie musu mongo aza musombo ndeko siko akoli siko nde mpa na ngai mpa bamongo ayebinaki mongo ayebinaka nyonso ozomona niveau yango balobi ozokanga lobi ngai naza lide elobi musana sana yebisanga sikoyo yo bimisa nani diza yokoma lolendo ndi koto obimisa obimisa memu ya fosa lolendo yebi musala na yo na respectaki bakolo na bani na minzoto wela ce n'est pas n'importe qui na minzoto wela yo na lobota mita tenante na bani na 80 lelo na koksi 42 ya musala na matakate na kitakate succès na succès na osomona nga sika yamba la sili na sila kate jamais na osila langa te la simaka boite eloko te na simaka kisi na ngai eza nzambe c'est fini koyeba nzambe na koyeba musala na yo na bimisi ebele oyebi bango mwena ya kotanga su bango te mpo na si natanga na lemba nanga natanga nanga basi batuna nga bakamwe misu baokamwe soki bakamwe wakutu mosusu ndana olobika muyombe gauche mais lere ye mokalekaki na rtnc alobi lulukaka luyebavi ya bakoko na yo donc aza bakoko ebele taka pingpong azolinga sukoko oyi koko nanga na pomba na kwiti ya Fredi mais moi je suis fier mais quand même reconnaissance wana eza kobenga yo koyebisa nyonso tu bazali mosu mpe baza reconnaissance te bazali aza na reconnaissance te aza na ye mpe mais naya ntina kotanga kombo na ye te mpo moi je m'en fous moi donc naza na bango ebele ya ebele mais mosusu mpe abona ye aboyi te mais alobi ye aza danger c'est fini donc mbaliso momukomuso akosurprendre biso azongi mpe na Fredi na scène ayati veste tonke papa mais nasala te otalaka te na groupe sans souci tuna poudre de chasse nasalaka te nasala dero le ningisaki sasa yo ozaka ezaki na titre nini te nayebi komba titre te kimina mais sikoyo nasalaki yango na poudre moto akoyeba titre nango poudre moto ayebi yango na dudu soupe sotuni bakoma baoyeba kombo nango nasalaki mama nasali mama na ya Fredi ekutani mpe mbaloso bakutani ya Fredi mpe tozosola mais comment mbaloso mongo ezalaki nde euta wapi koma mama camarade na ngai ya Fredi yo sakani na koma mama camarade nasakani te na tomboli yango napesa yango lokumu nasakani na mote mungala 100% akufa uya utokufa pe asona mère nanga kali nanga mingi mama master nanga eloni osala na matanga na ya Fredi ngamo na kuna ime
So j'étais me retourner à Barumba. Amane rotumbola yo. Non, on va dans l'autre moitié bête à comment on va ça c'est lui. Ya on bête à la type. Oh. Ah bête après on choco kuto ya osana te ba jeté. Ngana on mona nyoso tu yango na sala ikinga. Na zui ye mobimba na ina latina. Ah bon? Ah, mon histoire hein. Que tu n'as pas tout ça dans histoire. Il y a Freddy sur bazon ici une époque il y a CD, une époque où YouTube au préféré ni. CD. CD pour Annie Freddy. CD quand on a lié tout côté. Major soko ya il fallait ya Freddy na ofuta ngombo ebele ko ngombo nganda. Ti gombe bono so ba 5000 balles. Est-ce que ba 5000 balles bono so ba 5000 dollars? Mais papa maman, yo nem so so ngo jobi, biso le so Sarajevo, ebi Sarajevo. Peso ça Sarajevo na shisho glone. Chabani record yo so ma on a 5000 dollars. Et puis so di mo pamba. Mais à 4 épisodes, tu dois 20 000. Oui, bien. Ok. Ah, mais on a valeur. Ce qu'on est l'eau qui est demi, poto et ningani, Londres, ngama on a kata Londres, na moni, nini, ngade da mona Suisse, et l'inye bima. Bah, tu vas faire une longue, la banda, la tina, na Londres, zongelani. Les ambos, on a. Ah, malheureusement. Ah, mon Dieu, ok, ok, man. Ogenda Londres, ogenda ozongela nini? Datuni yo bika Londres, il faut retourner dans la robe mobimba. Yo retourner dans Londres. Nga tamuli commencer par la Scandinavie. Oyo tanga ina classe Scandinavie, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, ça fait 6 mois. Nous surtout wana Scandinavie. Na suis pakebo oyo revaka un jour ko mata pakebo. Na mata butu. Na comme na London. London na tozi visa ya ina ni tokana na Londres. Donc attends ko jouer wapi to so na Londres. Londres naza entrer zonga kenda Irlande, Islande wapi nyoso na sokoli. To longo to sisi nyoso to kodi se ko Schengen. To sisi a nyoso ba Monaco, ba Marseille. Siko awa yo kutelinga nini? Musalati. Que c'était musala ngeza wapi? Musala ngeza wapi? Mbaliso. Oh bon boko nga ko kubya nga mbaliso kutena ka beton bata. Na lobi na yo boko. Na lobi boy. Okute oye siko oye ko nukela nga pwani. Uza star ni. Très bien, kasi ni sara ngona bani na mboka nini? Sina ko ki ça. Mais comment on a valeur na nga fona utakamboka na ngana kenda kande? C'est ça un artiste. C'est quoi que tu as voulu ça c'est comme ça. Na on va monter ba fa diko ba yebi nga bien. Ba ça ba joie. Ah c'est pour la ko asala loko ya ko jouer moi. Mais abeta pe na ba salle on a pas ya ça spectacle. Ah papa bon. Yo ça ma solo ma théâtre. Yo yebi théâtre mangolé nga. Ba bengi saka ya ko c'est qui ça moi biloko amike. C'est pas marco idéologie azo memela yango ayela ngona kisasa. Auto ça de loko mo plein craquer, c'est ça. Ayo ko sali lango apa nini? Awa ndeta ko sali plein eloko ko banda nga ko teka kuna ko welela. Yo no tourner kuna banda ko etage ba ndimi yo. Ba ma na beso mo na ndako ne kiko se sali boy. Yo zo bisa kama kama ni. Ozo rêver poto. Yo zo mo na question ba tie ba chroniqueuse ba kenda ta set yo ki ma. Non, on a déjà arrivé à poto déjà ko rêver poto déjà mais na kenda déjà. Kasi pourquoi il fallait que nous ça l'émission on a poto. C'est du simba so. Et simba parce que bato ba pe kuna bo sala et simba ya fait. Ah banane tangela ngako. Ba te belé ba za ebele. Ya ko soana. Ba ebele. Et nous sommes soana. Ya Freddy mais est-ce que biki ba te belé ba déplorer un système non beta ba mbatana c'est trop fort beta pena ba na ninga so. Et puis ko beta de ba tout ça le biki a vimba. Oui très bien bravo. Bravo. Oh ya Freddy. Bravo. Donc il passe bravo. Ah oui. Pourquoi pour nous que ndeka babio mise en scène. Donc pour bakabelisa mise en scène, faut que na ngona lokuta. Donc so ozo jouer na kata théâtre mona na yo bandi kwa bakamarade ngo ba yo bavani na kata salle na salon, ale mona no azo ya la tibi la mami couche s'il vous plaît. Ah ouais, mi couche awa, abandi ko denda. Sikoyo azo pesa molimo nini na bakamarade ya papa na ye. Alors yo mama, et puis maman ngoya nani ya mongala. Ko yeke mona nini, ale ko batika mona na. Ele ko na ninga na takate. Yo na mutada ta dia ya bisa. Non, bilo aba mike boy bani. Ah beta boy on est temps. Mutatika na tebo. Oh, apeti ya solo kwa. Etika na. Non, ça me fait ouais, ya mon bateau. Ta balo ba beta ka tro balinga nga. Na sa théâtre moko na beti te baleli. O beti na ombalote, o beti na ombalote o mo siko sopio. C'est comme ça. Non, bateau balingi. Ah, mais ça déjà caché na nga. Lelo sali 42 ans, 42 ans. Ouais.
na théâtre. Il faut dire que c'est l'état congolais. Oza vivant. Na aussi dans loba na loba sur tika kanga toki. Na loba déjà na loba. C'est pas na ngando yo ba. Na si na loba na ngai na loba ba yebi na bango ke moto ya sali mingi pona kotombola drapeau mboka. Na zina na ta médaille te bongo ba di ko loba na bana loba déjà na loba na loba na loba 42 ans ya mona kokisi. Attaque nazo lela na bifo na fêter 42 ans. Ba moyen zate. Est-ce que nous avons peut-être que na personne réseau le bail il faut avoir la poto na manolia na ngai ba soso fele que oui ko sala na mutu passe le lomba le somboso avant de ko ba ke non a bénéficié na théâtre ko ba na bénéficier na nini na bénéficier na ngana le logo moko te parce que na all na sali na mboko yo 42 zeze belé ta ba Niger. C'est ça. On va avoir une sonne, écoutez, on sonne. On va patron. Par contre, ça va me sala. Mais tout l'équipe on a mon sala. Là c'est l'autre. Sosa na mon bon mot, papa et moi nous gango ça. Mais non. Mais le sombolo ni toko sala pour que théâtre ya Congo et matali sous du colo to comme ko ba Nigérien biso to zo envie. Ezali kaka ke ministère na biso etiambongo. Ba zui ba prêtre, ba tout ça. Ba vie ko edi bazali ba nani ministère na biso batamayeli baza ba konta so ba batamayeli ba zui penda ba bibo masumu kingandi boye bo tsangisi biso no ba doyen nani to biso biso ba doyen to ko yeba ko zuwa bano pe bazali ba phénomène so be bazali ba fiston sa isa bazali ba vie de loin bazali ba no biso to sali bango ba ozo comprendre bazali ebele na ba mususu pe ba niveau écrit bazali ba anda ba nani ozo comprendre ba no na pe ba voya Azali, au sangisi, donc prépare ce balouki ma meilleur réalisateur. Bani tozana ba bisiko to kosa, te ba fina ba Nigeria ba osala ho minkana zamba. Tozana grand forêt en nene forêt équatoriale. Donc ne musika desika ba kanda sala kia ba tsoto ba na mandaka. Ba zamba wala bikoro, au côté ba côté kuna ba bolenge, to tourner mama na film. Un film wana société munene zu ya ngwana exclusivité ba ko projecter yango et ko kena bisika ba tia mo musu na anglais ba musu ba tia mo na français ba ozo comprendre le wana mais artiste ba comme barigi to déranger bango souta ba ça il faut ça na biso spectacle ne na okayi ba ba osala déjà mangue bio na ba bongisi mais est-ce que ba mangue beza ça biso to tondi chicho le to tondi ça na ko tondi ça to est-ce que ça les ali j'ai ça na maman balosongo na ina jouer pendant un dimanche ba konzi ba yali ba tinga biso ba bango nyonso to en commençant par les garants de la nation papa Etienne papa Félix Tshisekedi Fatih Beton mobali ya batu ya mama Denis Nakero donc on appelle ça pendant ces cas ali nzamba batera pambola idéologie qui n'est pas liboso na ba konzi nyonso balandi na ministre na biso ya culture et art parce que nga so on ina ko jouer faut la jouer na bar nga c'est ça balosongo na jouer ba ko jouer na ngana boko boye e babanganda ya ngarabalemba nini Tchétché. On a joué na Tchétché. Yebsanga un grand monsieur moko boza na bana na ye na boza na aoya ndengeni. Lele ko yana no bana ya ba mbuyero ba ye o piambo. Mais so ba sali sali. Mamba so ba sali. Sécurité zali. Na ko jouer ba to ba na sali ba seki. Ba nous ba l'équipe so na lo ko te ba yivore ba l'équipe soté. Mais mo we sali. Mais na yebi ke ko simba nzamba ko pambo Fredi Mbalosongo eloni ebimisayo ovanda boye à l'époque ya bonde ko tourner bo jouer na ba RTNC wana film nini ebimisayo osala nini po bat baseka ba mona lelo Mbalosongo mbala moko et puis comment éthique la lelo de génération en génération ça 42 ans de carrière comme ezo kitate aussi la té. Mais toi, on a balé qui va bimi lelo lobby maman ou abunga na ye. Ah très bien lobby hein. Fion. Ngala ba abunga de fion. Vitesse na vie. So on ninga otamo na chip yo lingi pena tamo na chip. Webi ninga jeli chip. C'est ça. Fion. Faut yo tsusa nga yango na fion. Biso tenga tambolero na yo na ina ni moto. Na moto. Na carte. Mais tati lindo nga na bimisa na Dakar. Est-ce que yo ta pesinga moko? Pour ça y nani très bien tu connais papa bimisi soko lodo cha motema okomundo
alors papa nous kasi yako soka na biyanga te eza yo et puis alors on a mon thème ouvert ya mon thème mabete ya ouvert ya ngate poso na joko lelo lobi na ngia senga ngol so ke lengi wana troisième fois lelo lobi na hotel lobi ba ko tika ponga na zo bima na ba ko tika mer ba ko tika baleki na ngamo ka zo bela ba ko tika no hôpital yo ya petit apiminga pena do ngam na sali na boko mo ba bilo balo obi mindoki ya yote za yote zenga so la vande moi ko sma karade la mutara ba idéologie na zo kendela ka na bi ba to ba dinga ba ko peli nga ka amen est-ce que vous comprenez ba peli nga ka na ba peli ba yali ba peli ba yo linga ka te nga ba na ba peli no la no abele à venir à lobi la kolemba ola la wat ola na ka balobi pa na biso liso limoni matingi makwaya vision d'aide il a signé il a fait dire moni aide alikolo kama so ya directement zo kaka mbisi amona ndini vision d'aide kala kalobi théâtre ici la mona olemba ou même ko loba ote maka je la ngakuna question na nga ya Ferdinand no répondre te elo nyebimisa bisa théâtre bat balingi ofedi bamoni mbali osombo ye wanezaki wapi c'est tenda bana osala mobali nga zaka mwasi te ah bon nga zaka mwa mbali osala ekofu ozaka ekofu ekofu na nzoto na ye ekofu na kosa teste na nga ekofu nga bana osekisa bana na église na baécole grand comédien grand frère na nga mpe asona madidama lebo azalaki na minzoto wela amemi nga na minzoto alobi le batrio da sofa bakei Côte d'Ivoire batikali fait tout ça dans mes mains bango batikali kuna bakimi na bango bino luka po minzoto onotambola na trio nakutai ba fait masasi bazali na minzoto zoe ah yo kutata masasi wala doye vina ngati na fait danga yim tapanga courage na za le lomba lo somo c'est lui awana lobi ni ngona échanger ngani elote siko bana wana lelo bana ngote obude ayo ko na ndolo bana fait on aime tapanga courage na va na parler na moi na ngali boso fait me ko na parler na ah bon nga mende masasi te ya sele esprit mabe abeta mabe esprit mabe te aoteanga moi pe na ye retard ya makambo brutal na leli on a tomo laksa pesi nyama kero so makisi na afi mo suso ili so vimbi a ko makisi a che mo ko suba to que répétition na meni ça formation pe no ka pena donc ko o ka pena ki na yebi te za binga ngo kombo nini vraiment ki bomango nini o komi poso répéter bo bango 12 heures bango ba mati ba o da mer po bango ba kina ba droit mo kuna ba o le na restaurant bino bo no de ba o de ndisa bino ngana ngade na mango pe aso na mettre pas to de na e komi ba yo to be de l'équipe nationale nzoka ba formation na yemi nzoto basali opérete koyebana surtout bato opéra soit du théâtre vraiment mais basidi on se peut retrouver là théâtre avec la musique toyemba la comédie c'est ça l'opéra c'est que ça bat ouais bato au seka minzoto wela le wana soko chéri no achako litoi so wana nano yobotami soko type alingi mwasi soko meme na minzoto cabaret li otote libale ezate le chaque dimanche donc place bino bo sexe lengi donc sentiment musique bête dans le théâtre opéré de bandi bato a 5 19 heures ici bato ba osoma bandako bato a keba ambiance tout opérette c'est ça zo vivant ikolo donc peut-être on a moins de voici Marie Claire de Fala na Brazzaville na Soaloué yem tazaka asaka actrice principale ya pièce wana azaki moi c'est à mettre paille okole kuya ndongo kotuna nani ngai mpe na kosomisela yo etali ngai te donc na mpe toli oloko moke kaka yango bano ya ekole surtout tuna ekole toke lubumbashi toke représente po lere wana opérete sosalaka mbala moko okosala baproduction ya une année télévision bolekaka na télévision te mais lelo te bosala lelo basali kati lelo basali kati lelo basali bakomedi bakomata mwana basaki na mikono lokola
Porte-moi le donc comme j'ai dit spectacle ça dimanche na stade ya Kenya biso misani ba stade biso beta ba stade de tonisi na biso le tonisi ba stade ba kananga ba goma biso do ba jeter moi la mention dans l'actrice principale donc comme j'ai dit vendredi ba yanke ba limusi oh donc comme je ba oh sonde do ba ka be banda koluka ina na kosala place wana parce que yende clé ya histoire ye nani akosala siko biso toaki trio mangamba otoromplacaki badanga ngai maître pai ngajani et trio mangamba mangwa ngajani ambaloso tonokele kojoue na baekole na bandinga mwa moyibi tozoka mwa lari po biso bafutaka biso te tolobima deja mwa moto tokeli kojoue na baboto tokeli kojoue banini siko nga na osalaka mama siko le toyaka repetition nga na repetaka mikamba bana basi nyonso sa bango bayeba moto ayebika ngadela na bango to tokomikomi lero na samedi dimanche na baneve nani akosala père bifalo azwi liboma sango po biso akamokonzi azosango bifalo ya père ire yao mpe ya sona azalaki walo azalaki famille belge famille ya baroi komone ya père de light mais tata di siko tokosala ndenge nini bakobeta biso bakotala nini ankaye sango azolele mbali obeta wana lobi bon venga oh bete loko wana mango no beta si on a mine fiona on sa nanganga na ina lambia mona chango sur likolo eleki na vie na bisi ba bisi batakina mbalo mta osala motange yango t'inspiration kaka te na yebi yango na yebi ne ba répéter kati mais nga siko na na maloba wana na sali comédie na ngosu OK kawa katinga tomboki ya sa type azala na sala so mama puta so mama puta nalata tena couloir te tokota na bis nalati mama taki nazoya bayebi nga telezanga mais excuse bato keke alekani oyepe cango balibongo mama oyo bengi kuna na to apakata maka koyebisa bavie précoce oyo tala fete obiyapecona beti yame mais soki esimi tala fendulu nga na bakisa ngo lisu ya kosakana topekiango ataka payamara ya wana siko na tiango siko marque ya mama mbali ya mama mbali siko toluki kongo mama mbali pas azalaki bongo bongo tie grave na kote oh ya blague te suka mamba bavela biso bakokana kosa na biso esimbi lelo esili te na bima na stade plein à craquer biso na mango kakakaka stade na bima o stade ezokanga bamoni mama moko bayebika mere mamu jacques kalisi maître akumba patala couruse ya monene ya nzete bongo kaleso na moto elongi ble siko tozomata na timu na ngai awa na tie pa tobete eloko wana to eleki na ya fille wana 100 fois ntango kaka tosilisi lupeke tesi tozomona te batutuka otikali mbali nani na biso réalisateur na biso c'est toi yo otikali libela na libela olongwe kofombala moko de mama soit ici wana donc tikali ba 1 heure de temps wefi ya mai oyo na watale te akomi linzanza mbamba linzanza te dra linzanza te linzanza ko oh dra na baninga ne basi watale te importance ni sili po bana pese respect moko boye esili siko bafille siko oswanaka nango olelaka bango litutu siko bafille ma babandi baréunion yamba lobe vanda oza mystique déstabilisé mama ofomona yamba lokoto na sango aye di azali wapi di mama bongisa bilamba na odilobi na ntongo ozwa vi ozowalisa zati ezila wana voilà yango moni mbaloso bakoma le toyesi kotoye kosala tournage opéré te koyebana awa na rtnc te oyebi yango re na pek oyebi yango voilà réalisateur na soki felileka mtezaki réalisateur
donc il faut opérer pour y bana c'est comme si théâtre le samedi le lelo na 14h OK na moya za kala butute qui ça mon côté na bandako opérer pour y bana il faut dire au monde que tangela ngote inspiration divine ba moko yenzamba pesio tu dis quoi dire oh mais na lo ka merci parce que nzamba pesa ka mutu na mutu eloko ekobokola yena libota na ye la famille na ye na lo bakana ka merci donc tu sais va na banda na banda tout ça les locaux to pia yezate pour nyonso na mokiliza ya ye to lo bakana ka merci mo pesa na pema ça y est rien na ba yo balakisho musala na ba oyo na pesa ka merci na ba yo balakisina o ba pesa ka courage lokola ya liboso na kona ko pesa ba grand frère na ba pesa ka courage ko mema ngai pe à son âme adida malibo et puis vient na miso Joël mobile ma mimi on va à Genève azali awa ba pesa ka courage ya sala ka musala lobe ko sala yo ko sala ani ne puis na pesi sous merci na vient na masasi kabamba oyo encadra ki ngai pe na surtout na isika kolala donc c'est ça malgré gratitude ya bana na mususu obemisa bandimaka yote lo batika ya Fredi nde batika e ata moins $100 vie na pesi yo moins $100 wana chama desaka loso na palais malgré gratitude wana olemba te kobimisa ka bana te na za mutema mabete na za papati papa zaka papa osani oyo mutu mona babota ka mona me mutema te oyo za na mutema ni ndingo wana mutu muso abotama akabaka te donc eza marque na ekolela lela ngote okoza na camarade na moko azaka na mbombe bele masa na ope ngona otama bimi bali na baka na yo masa na ope na danga kuma pena libara ya bien mais so olele likamombo le musu ya 200 balles ya ope oka $10 $10 a pesa wana yango nde ya yo yango ya bien OK kolela lela te merci à Fredi to comme vraiment na suka ya Fredi mais ozali vice-président ya NTPC préparation à matanga pour naller qui nous dit na makila et koleka déjà boni pesa biso pour dans notre coup moi kana ba na notre coup mais lelo yo lelo na ça attend vraiment moi mingi te lobby dimanche de kale on a pour nous ko beka président et ba position na pour na kutana na lobby na kutana pena bango so même président Ilombe même c'est Rock Okabela Bodo obe sek na biso petit na biso o a de peuple so benani petit na biso secrétaire Oxygène, ouais. Très bien, merci. Oxygène, un petit peu de respect. On dit pas respect. Très poli. Ce qu'on a un président toujours, mais un homme, non, nous n'avons pas pambola. Donc, nous avons le bagage sobé, c'est nous avons le sobé respect à moi. Donc c'est ça. On se comprend. Non, non, on a respect à nous. On a dit, bah, monsieur, ça, on peut na bamon na kaka kaoza no kudano oya au fond. Donc on a, mon akanga so na côté na ndako so, na côté raté. So na côté na ndako so, et ça le quoi, on peut s'y troubler. Na sala nini. Na sala nini. Donc il y a le bara présenté, le bara papa moko ya nene. Aba nous ganga maman ba tunaye. Oh, là, il y a un peu de choses. Parce qu'il y a une valeur à c'est grâce à toi. C'est un maître pas. Maître pas, c'est Maloso, c'est un gardien. Le maître pas à Koufi. So ba côté na ngana kuna 6h du matin. La bosse na ngote on avait tradition na ngo. 6h du matin. Noir na ba cameraman. Zo ba mission a utinga na prendre pour la matin on les la tout. Allez. Tourner la dina tongo na ye pa kolo na ye. On basara. On a dit ça papa pour nous azati. Allez là. Ça c'est bien. Donc vous arrivez à la fin. Au PC Bambote na PC Bambote na ngai pa na yo. Merci Yaya. Merci les kinanga pa petit na caméraman comment na na. Ozengalina. Ah, janga mona lobango. La PC Bambote na ngai pa ya Ozengalina. Petit frère propre, merci vraiment. Na sepeli na musalo sali po ozakalme kitoko nzamba bakisela. Bon sikoyo na PC Bambote na Braille mo fini kwa ya Luanda. Petit na maître Braille. Na PC Bambote na PC na Pablo Mofogo tomoko bien et puis na leki na ngai Yves Delgado na pesio bango tisika ozali puis na bosanité Benoît Bamanga na Georgie na bosanité Benoît Mukemi na Caroline du Nord na pesi mbote na Thierry Sandala le grand coach na Switzerland na pesi mbote na Silver Witch na London
na pesi mbote na mama chala mama Tchanda na mama Charlotte na kata Londres et puis na bosanité na pesi mbote na ngadi ya grado c'est les vieux Mokiri Koro les vieux les grands frères à Timbele Wangwengi na pesi mbote na Londres na seki baroko ça na taille ko les années là on a kadi saka et puis na pesi mbote na mama Chouchou maître Paris na kata Paris pesi battre la bana je sais bien battre la bango bien na pesi mbote na papi Mosui yo talaka yo bisopina na boso intermède fala na London na otanga bayanga ouais na pesi mbote na Rivekono Spiritu le grand sapeur le pape de la sape congolaise Rivekono et puis na bosanité Jansi Mayasi oya bimaki Ballon d'Or ya année 21 oyo asomba sali ba misala banini apona maki bongo maire sapeur il y a monde à côté la personne ça puis c'est lui Jansi Mayasi la personne mambote Sokozali et puis na bosanité maître Chamon alors de lamba na ilamba na personne mambote na Switzerland na personne mambote na Alpha Monangani na Irlande na personne mambote Sokozali na personne lelo na kosuka pena mingi dans le ba mingi binate na personne ka mambote na ngai pa ya petite sœur propre Bibilo Mami na Paris na personne mambote Sokozali et puis na pesi mbote na ndona wasasi jona pesi mbote lelo sukira nwana merci po oyo na boki bango benate de na kobo sanate parti mubenga na pesi mbote na Paris et puis na bosanité Sebula na pesi mbote na kati ya Rotterdam Nzambia Rotterdam et puis Richard Kucha na Rotterdam et puis na bosanité na kati ya Luanda di Maître Tirbo toujours et encore na pesi mbote na Luanda et puis Mbiavanga maestro na pesi mbote na Luanda et puis na bosanité tous pepele ya mbeto lo mobala mama Emilinze Mbanakata à London ya kosuki sane na suki na ye moko le roi des boss Mamadou Warisho mobali ya Bibi Chamala et que jaune possible mbote. Merci beaucoup d'ici là portez-vous bien. Ya madame na ngayo moko bakela ngaye. Ouais. Na bwaki mingi yo moko bakela ngayo. Ola kuma madame. Mais je ngola mais maman exaucé. Maman exaucé. Maman na biso, maman motema malamu. Alors ba programme groupe ezani déjà pour na ko échapper bat misu ba oya même si biso batakisa ça peut tout monde là biso ba YouTube et puis bata poto pe misu ba oya pendant ba séjour na bango ko ya mettre les Freddy tout vite fait ba programme groupe. Surtout na bana mikili vraiment donc net la sepela qui na Prosper Bokango na Elias Lumumba bayaki même baye kotala kabiso pe mabire 26 ans de pouvoir, 26 ans de forme, Mabire, Nakata Bezo. Ce qu'on voit la poto kiti, oyeka na Kabambar, lycée Kabambar, la commune de Kitasa, on a en face Kakini Malebo, et pas Eric Ndele. Au commis, on a, maman Balouaza, on a des mercredi, vendredi de 10h à 14h30. Oyo seki, on se refoulé na bactère, na bino lingaka. Donc, oyo seki, on a maman Balouaza, on se gâté. Bana poto, bana États-Unis, oye, yaka pena, donc, en face à lycée Kabambar, na Kini Malebo. Na Kabambar Kawana pemena sotali mo musika stade à 24 novembre au moins na biso wana alors numéro na roto loba awa waki bana Londres mais bana Londres bana ba condition na casse pour la Covid-19 oh ba bloqué ba en tout cas faut payer à 2700 livres sterling au so bimi faut foutre à 2700 alors il faut monter que mon micro yo et comme tambola na vitesse Android ka de tozolo il faut na plateforme mo YouTube mo pour na otila bango ba théâtre na bango est-ce que zali déjà ezalaki ko te moto moko ayiba kombo na nga asala lokola mbalosomo OK et pour réviser na mona masa mo boy camarade madame na nga moko na non chéri Coco Coco binga donc na tindela to moko na kombo mo c'est un voleur basala ninanga na kombo nanga asenga pe ba aide oulala mais donc na ite so bakanga mama pe donc na yebi nanga te na ko sala sikole na sali siko zokana na sali siko YouTube nanga na sali ngo siko na kombo ka zoka na ya beta ya Fredi Maloso oulala donc na sala ke lokote siko na balola ke bana mikili na balola o cha kombo mususu et na o cha kombo nanga na kombo mwana nanga donc c'est ça comme ça ba to ba dans la nanga banini
Donc on a sepeli vraiment nous allons ça tout dans les aujourd'hui là amen ya Frédie en tout cas ce qui est comme temps yango so basali ya Frédie en tout cas on tient en courant pour le bilan to pesa ngo que bo s'abonner na kati pour bo landaka makambo nyonso ya Frédie Mbali Sobo. Merci na bato nyonso balandi biso en tout cas merci pour la fidélité pe bolingo bo la biso en retour tozo pesa biso kaka merci ba de ko na biso bo s'abonner en tout cas oh bato lobi mabe bo meka ko excuser biso bo limbisa ko finga te toza bandeko biso na biso ba congolais de père et de mère toza bandeko bokoma to sala ce que to perfectionner musala. Merci na ozenga na wazaki derrière la caméra. Merci na chaton Kolo Mele Sadiki ainsi que José Moulumba le plus mignon de la ville de Birmingham monté mami Bemini pe na Moulumba Barcelone et pourquoi pas agent Willy Keba de Londres. D'ici là portez-vous bien, on se retrouve prochainement et pour le même plaisir. Au revoir. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web
tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution et Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la Easy Cash. N'ayebisi bino, ba même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Nakin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura, Franck Semaï.